Bienvenue fidèles internautes de EHP Média. J'espère que partout dans le monde où vous êtes en train de nous suivre, aujourd'hui nous sommes vendredi. Nous sommes là précisément à la morgue de l'hôpital de Ngaliema. Bienvenue fidèles téléspectateurs de EHP Média. J'espère que vous êtes très nombreux partout dans le monde en train de nous suivre. Nous sommes aujourd'hui vendredi 7 octobre 2016. Précisément au clinique Ngaliema bisika oyo corps ya papa na biso bolo abonza kwa ezali corps ekomaki lobi jeudi na 23h depuis Afrique du Sud. Papa na biso akufaki na mboka Afrique du Sud et lobi nde corps na ye esalaki atterrissage na mboka ya Kinshasa bagarde kango na clinique Ngaliema bisika wapi tozali toza awa pona sortir ya corps na ye bokomona ndenge bato bakodefile tokokota tina kati pona kolakisa bino ndenge nini corps ekobima to diriger corps ti place bako exposer yango toko faire intervenir bato nyonso oyo tokomona wana parce que papa bolo ata mutu oyo baza bato ya kala na monde ya media lelo babiso bamanela oyo soki tozali eza pona bapapa wana parce que tolanda banzela na bango mpo bango bato babandaka media donc yango lelo na mawa wana na susi wana équipe moma EHP penza esali 200 na kati ya clinique Ngaliema mpona kozwela bino ba image ndenge tolinga kaka kosepelisa bino tolinga koinforme bino nyonso elekaka na kati ya mboka Kinshasa bino bayebobima libanda mwa kala bomona nini ezokoleka na kati ya Kinshasa donc toza deja awa toza na porte tozokota sikoyo na kati mpo bomeka koyeba nini oyo ezoleka na kati à suivre. Je ne sais pas. Ça va? Aujourd'hui, Bango, vous voyez directement à ça va? C'est bon, c'est bon. Alors, ça dépend de vous, c'est vous qui décidez. Il faut qu'il déclare ça. Bébé, moi je souhaite nous avons dit 14 heures. Voilà la police est là, voilà tout cas il y a ce qu'on paye comme moi. Il faut qu'on respecte parce qu'on va exposer le corps. On expose le corps. À qui c'est le CP? Hein? Olobi? Non, peut-être que tu le mets. C'est bon, c'est bon. Parce que Willy n'est pas bien assez peu Willy. Il y en a. Il faut m'attendre, parce que je regarde dans les emails. Papa, docteur, le ministre,
bato bamalize pa Voilà, chers internautes, nous sommes ici au morgue de Ngaliema pour la levée de corps. Il y a Papa Nabiso, Boloa, Boza quoi. Donc tout ça awa, na ba personnalité nyoso o bomoni. Donc ezolongwa awa, je crois dans 10 minutes au moins ezolongwa awa pour et se rendre na place oyo bazako exposer corps nde yango wana oyo toyeli bino lelo comme information. Voilà, donc c'est votre serviteur Ekibumba. Donc tous en mingi penda ya koloba te pe makasi ya koloba mingi te. Voilà, donc maman Charlotte Pigeon ba information yango hein, information yango. Donc tous ça déjà, je crois bozomo na bino moko ndenge déjà ba programme ezo salema pe ba zo sala organisation de manière que ba bimisa corps pour to lukato kende nango déjà na place oyo corps et ozala exposé. Voilà, donc tokutani
Ok, bonjour la Simon. Gauche, droite, fort. Au centre pour la salut. Salut. C'est hop là. Zela lemba. Bagay Au commandement. Hop, on est là. Bandeko balandi ya EHP Media ndenge bolandaki biso ne bandeli vraiment tokomi na suka tozalaki na morgue ya clinique Ngaliema bisika wapi oyo tobimisi corps ya papa na biso Bolowa Bonzaka na bandike bilili yango moko elobi bomoni ba figure ya bato azalaki mutu oyo asalaki pe mwa ebele na kati ya mboka na oyo etali media mais ya pasi kaka eza po tomoni penda bandeko na ye baninga na ye penza ya media te mais vraiment famille ya église si bazalaki wana bomoni moni bango ndenge baleki ndenge bazalaki na organisation na bango ndenge tozui bango bomoni bilongi na bango bomoni ba préparatif na bango de bandai ko sala po corps ebima donc na ebité toloba lisusu nini maître ozonga lobi lelo ezaki justement kaka ko bimisa lever du corps na morgue clinique Ngaliema to bimisi yango lelo bake ko exposer yango na bake ko exposer yango quelque part et lobby tokozonga lisusu pona kozwa ba avis ya batu to kozwa ba nimi ya batu o nyonso ba ko se présenter na journée à l'heure parce que lelo tant on les actes parce que batu nyonso bazaki une émotion mutako ka vraiment ko loba azate donc to lobby sa batu mingi lobby parce que lobby eza enterrement moi mutu nyonso azalaka moi na posa ya ko loba donc to pesi bino merci bino nyonso bolanda biso vraiment maman sociale maman gênée amani ya yo ngo wana maman papa edo amani papa ya bana donc ceux qui umelaka na EHP ceux qui misale zo salemaka parce que papa aza mutema malamu parce que papa azo kipe bala na ndenge sengeli ke moboti akipe bala na ya yo ngo wana cordon ya EHP ya yemo bisiko zalo yebe ya yo ngo wana équipe bomba mon confrère tozana ete mais il aza quelque part car na baba moyo serviteur na bina lolendo oh boyebi donc ba image bozo zwanga la pena na palais normal boza
grâce à équipe Bumba parce que ada polyvalent et moi simba lisangu et moi simbi matériel donc c'est une manela et c'est la Benjamin de la presse congolaise, la diva, la triple option abimi et pas la bino soya bien image ya bien donc mutu mususu te équipe Bumbanda simba kinga vraiment merci beaucoup mon confrère bino nyonso bolingaka biso pe to lingaka bino tokutana lobi pour la suite ya enterrement ya papa Boloa Bonza quoi bye bye.